Tokumisa Masia, Alléluia. Amen, le kumu pona Yesu, Alléluia. Ala timotole, ala kumu yes. Asimbi bendele ya elonga nanga. Yesu zana pamoja. Le kumu pona Yesu, Alléluia. Amen. Yemba atamilele. Atamilele. Yesu likia basantu. Yesu nzambe na pamoja. Opa musipinzoli na miso. Opa sielonga papa. Atamilele. 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 Yesu likia basantu. Yesu nzambe na pamoja. Opa musipinzoli na miso. Opa sielonga papa. Malasi yango yo na yekoso panase ya makolo na yo. Ikabo ya motema na gata milele. Melodi ya no yembo. Hey! Aha! Mouko wazima. Est-ce que vous allez bien? Bon, j'espère que vous allez bien. Le dimanche, le 11 avril. Oh, anniversaire c'était ça. Date ni nabo ça. Le mois d'avril. Ah bon? Si. Ok. Il peut éviter. Nga vous n'êtes pas valette, ça on a remonté. Ah, il y a le mois d'avril là. Il faut la tourner à Maman Maria. Ouais. Maman Maria a failli. Vous pouvez vous dire, ma campagne. T'as sonné. Ah! Qu'est-ce? Oui. Il y a eu bien ça. Vous avez sonné ça. Mais là, sonné. Aí, voilà l'anniversaire en Nyos. Nyonso. Il y a mal à Nyonso, il y a eu. Ouais, mais il y a pas parents ou tout le monde. na moni na ko kite pose ko kanga benga. Anga benga ka mamu. Bon tout na. Mamu. Oyebi kelele za anniversaire ya sœur Tete. E bon benga ete. Mama Maria. Yohana kuna na lola. Botikanga ina yemela Yesu. Oye langusa motema nangaye. Oyo akomisanga bibi na bina. Yenda Yesu masiya na pona. Oyo akomisanga bisekase. Aha! Yewana kuna na lola. Maloba na yekitisaka motema. Yangona kangamina boyi basusi haleluya. Yewana kuna na lola. Nakoyemba, nakobina. Sepona mobali hoyo. Alangwisanga Yesu masiye. Yesu, let's add image. Mokona la yekera. Wewe ke elinga mandala. Shelo elinga mandala. Yo imbili Yesu. Ngano gi mobile croyant que ngai. Nzoka mobile nzo na moyo. Mama kina mama. Chérie. Ngai, chérie. Croyant que zanga nzo na moyo. Ya sekini. Kino lukai. Aya. Tatanza. Merci. Et bon, ça c'est voilà là. Non mais kino lukai Yesu. Eza bose no bon. Donc on va aller dans la manzoto. Yewana. Ngai croyant que zanga. Teza yoda. Isa na moyo. Yesu. Kino lukai. Nazara abebe. Nga zomo na ita. Yo, nazara kati na. Ah bon. Ah, kati na yo. Là toi dimanche. Maman. Toi dimanche. Na kati nda kunena yebisa kibino na video utakoleka. Na biki mama nde muto yaka na esengo. Botala nga na yembeli na nga mobile libana. Papa lobi, mobile nga kanisi, 1m85. Yo bongo na Jésus. Abi na kasi na so yembeli. Na yebisolo ke ndaku ebonga kana koseka. Toza deja na V. C'est wana faut okimisa ngo ba mama na ngai. Il faut okimisa se. Alors, dimanche à lelo, ngana ndeko na bino mama ya nitu. Na baby boy. Wabino mama ya nitu. Ma vimpi, mko wazima. Est-ce que vous allez bien?
Eh boy bien. Nga bomo kande na uti bela ah. Yewana kuna na lola nako yemba nako bina sepona mobali hoyo alangwisanga Yesu Masiya nalingi etika na yembela yo nalingi etika na binela yo Hallelujah, kosina yuda baba Yewana kuna na lola. Vous comprenez ce que je dis? Yoza na lola. Yoza na lola, Naza mokili ase. Ekas. Bino mbanya lola. Bon, ba maman na ngala pesa bino mbote lelo eza dimanche, boza na bonne humeur. Kotika ndako na wana kanda te ok église osambeli ale esengo na zeka na kati église tango osambeli kuno bini ale nyata ye tango osonga na ndako osungi na kanda wana eza mabe moyeni bana eza kitoko eza te moyeni bafanda malamu na kati ya ndako ekozala te mama fo ozala na ambiance yeba kobena ambiance na ndako yeba kozala bien na kati na papa kozala bien na bana mwasi fo oya na esengo na kati ya ndako lelo toya dimanche le 11 avril 2021 nayebi ke bamama makambo kolamba o nayebi ke boyebi na bino yango mais lelo toza na live na biso na 20h30 lelo na 20h30 toza na live na yango toza na live na Hélène Netu TV na yango na kosenga bamama soki osolambelaki papa alie na moi olesaki fufu oyo tobengi beton soki osolesaki deja beton na ye na moi mbuma leseke deja mbuma fufu na moi na butu kolesa papa mbuma fufu te so tokomi déjà 19h juste obandi déjà préparer papa déjà na 20h ntango azolia yo na 20h30 oki kovanda devant télé oza kozela maman Hélène Netu aya tosolola masolo toza nango kosolola lelo eza ya live mpo na nini mobali aboyi zemi ya gloria tokoyeba yango kaka na 20h30 babisu na bino surtout bayebanga balingaka nga ngai sikoyo mpe avant nasala live nakosala naza déjà na nini na ngai mayebo na ngai yango oyo yango nakosalela mon 1m85 mayebo yango oyo mayebo oyo nakosala yango na carotte bomoni carotte na nga mayebo ezali carotte ezali yango nakosala de toute façon bomona ntango nakosalela yango awa mpe nasi assaisonnaki viande na nga naza na viande na nga eza déjà assaisonné viande na nga yango oyo na assaisonné yango déjà viande na nga yango oyo nasi na assaisonné viande na nga donc avant na banda live nga mpe nakosalela chéri alia biloko yango mpe na kosala yango bokomona yango ntango nakosala biloko yango bokomona ntango nakoservir chéri bozala toujours na bonne humeur tozala toujours na bonne humeur nasili mpe na bino bokende mpe kosabone na mokili makambo officiel TV oyo aza bebe na bino bosabone merci na bino nyonso oyo boza déjà abonné mais nakosenga bopartageaka lien baémission koya kuna ya kitoko bosabone baémission ya kafukafu en direct de Kinshasa bobandoza bamission mingi ekobanda kouta en direct ya Kinshasa la belle voilà na Kinshasa la belle nde bobanda koza baémission ekobanda kouta kuna ekobandoza na chaîne na bino ya mokili makambo officiel TV bosabone massivement vraiment merci na bino bamape so yoka okanga bele point bosabone bayebanga na posta na bino nyonso mpona mela mai na boyi so na milika ya jus telefone elandi ngai tika komelaka jus pardon chérie s'il te plaît ratika komela jus nomela jus te na ndeni tika mela nanu mai kala na posa na yo botika nzoto oyo elia nango ya bile ya bankusu elia nango oyo bile ya bankusu omona oyo bile ya bankusu bomona botika yango elia nango ngolo ekende nkusu pase kole mpe bolika nkusu okuta libongoko ya makeja tina eza matambo maloso na kati kusu mpa na posa olia bien na beleli bino surtout bayebanga yo merci na bandeko nyonso botina nga bacommentaire nazomona bacommentaire mona uta kotanga ndeko moko ya mwasi acina tandela bino moko ezala babobar te ezala bablabla te commentaire moko na uta otanga oza natangela bino bino moko boyoka na matoi na bino
moko boyoka babi na éducation soni ezalaka te nga mpe lokwa na nanga mpe mongala tokende na commentaire totala commentaire boyoki titre na bi mpona nini mobali ya boyi zemi ya gloria eza eloko boyebi tokoyokana nango lelo bon bozala ntakela bino commentaire bamama lelo eza dimanche bozala na esengo ntango nzambe apesi yo mpe maya bomoi zala na esengo kosilikasilika te mama akomelaki ngai bino bayebanga nalingi bino mingi bino nyonso boza bayeba ngai akomeli ngai ya bonjour mama Eliane merci pour la conseil pe atravers une azui ebele oyo akomi Al Capone akomeli nga bonjour mama Eliane merci pour ba conseil na yo nga pe à travers yo nazui ba conseil ebele esuni nga makasi na libala merci beaucoup yaya wanye nzambe akubenisha toi c'est dire moi bana nzambe akubenisha peba o musa akomeli ngai mama nitu nalingi émission na yo mingi nzambe apambola yo mingi na nyonso osalaka mpona bana na biso wana toleki eza na motu moko maki nini moko natangela bino yango po ozala ye te Mireille laisse côté bokanga motema oyo kutu mwana moke maman Eliane. J'aime tellement écouter tes conseils. Naza, moi, il y a 22 ans. Moi, il y a 22 ans. On a baqué, je suis votre deuxième maman. On a vraiment 22 ans. C'est mon enfant. C'est ma fille. Vous avez dit, maman, moi, comme il y a awa. Il y a une photo de temps au Pénza. Il y a un gros. Bon, on va monter tout temps. Pendant le baraquet, on a mis tout sur la commentaire. Salam maman Eliane. Nga naza na copine nanga a trompé mobali na ye po abayaki. Ki aseki. Basi misusu aza na respect. Mais tellement eloko moko ezo manke ye. Ezo manke ye e komisa ye makelele na ndako. Point. Mama soki atondaka malamu te akomaka biloba soki azosilika seke na chambre katuka mbadi kamunuko akomi yango mpenza katuka mbadi kamunuko atondaka te likambo wana natanga te atondaka te makemba mibali ya ba enku nde tozoboya ku moko kaka pe ya vite fait ekomisi mwasi kanda biloba sino conseil kitoko mama Eliane yebisaka pe mibali ya enku nde toza koboya ke basi nyonso te nde balingaka ba enku na mbeto soki baza kokate baluka maxi bien-être embali mibali ya un coup nde toza koboya soumission tondimi lie sacré pe esalaka mwasi azalaka na soumission pe alinga yo makasi papa bo changer technique okomona mobali kitoko mais suka kaka un coup to demi coup mama nitu tokomi fatigué mibali ya bongo nde toza koboya mais infoti na ete mama yo yoka nze momoto na yokaki un coup kao eza yete ça veut dire que mibali bazalaka ndenge wana mais oyo ngai mwana développer ngo eza te oyo eza likambo tokosola ngo na live mais na live wana lelo te mais tokosola ngo na live juste pour te dire que natangaka ba commentaire nde nayebisaka bino ke natangaka ba commentaire ne surtout natangaka voilà. Oh, mon soeur, bonjour, maman, il y a un tout bon, ceux qui m'ont baillé, Azad est attentionné. On sera soin d'ailleurs. Après ça, on a temps de s'exprimer. Ni balle à bon pende to ça, ko boya.
Oh, abi, merci ma deuxième maman. Merci beaucoup na bino surtout pour disposateur ma bino pour na kotala nga to pe pour na koya koyoka nga yango na beleli bino. Na beleli beleli. Maman je ni mongai. Pour moi nga kobosa na te 20h30 tozan lève. Ya ben Zakari Tulomba la mamie la plus stylée ya nga ya passe pe ya bisengo. Bokoyoka pe kala mingi te ko belela lokito. Bakoyoka sango bakoyo. Zakari ozawa pio. Zakari na château rouge. Yabe ya memaka ana voiture azo permis tongo. Zakari na château rouge. Wana mamu na zela. Zako bon na matana zelo na ville neuf Saint-Georges. Yabe ya bakoyoka sango. Bo utako mona émission otuleka na dédié ki ona mama ingénieur mongai. Émission JP yabe Zakari bokoyoka ngope. Donc na baki biso a transparence. Il y a un métier à papa et koya bango tout bokoyo alors na beleli bile pour lelo mon fils Olivier c'est mon fils à moi mon fils chéri ma mati ma belle-fille alinga ko mingi batelanga bakoko malamu bino surtout ba banga bolinga ranga maman Suzanne la métier c'est mon naturel pas de crayon pas de rouge oye que lelo ce qui kaka frère chef il faut nga moninga boy aroba alléluia. Yalinga boy. Ceux qui se cotent au tchaba, ceux qui albier, Jézabel. Frère Jeff, il faut un appel sur mode. Frère Jeff, malin, bekana bandotika. Bakena non, malin, frère Jeff. Bakena non, monte malin, maman lelo. Naturel. Ceux qui a bakoko, quand on est na bota manango. Et le côté, frère. Chérie, frère Jeff, femme. bien. Monsieur chéri. Malba makamba bien. Alba makamba bien. So moni bon c'est pelora c'est nangeli ani tu na pesi mbote mais tant mona kana cheka ka suki ya bien c'est ra Jézabel abalu ki bien c'est ra Jézabel voilà na beng sibino na matiti la angolaise yebisa maman Christine yebisa ma Bernice yebisa yemete na nga papa Edo yebisa papa nyos yo ma Chantal kile yo genda yo bino basemingi na bazombo mo pesa nga kande ma Chantal kile siko yebisa nga okenda wapi ma Chantal mi monisa mona malembe sonote na benga papa kile ma Chantal mi monisa mona malembe na benga papa kile pamba maman Inège je suis de cœur avec toi nazoki message et pas ma titi l'angolaise oyoka nga kala mingi te nazoki message kala mingi te oyoka nga ba bisou na bino nyos oyebi ke ya Marie Paul Lumbu banda que na s'est trompé ce que c'est trompé le bango bon moi ça c'est trompé hein banda ba kenda ti lelo ya Marie Paul yo kana ate banda tina nga vidéo ti lelo ya Marie Paul Lumbu mi monisa mona malembe ngi ba problème te ya Marie Paul Lumbu mi monisa na malembe yo mona ngi ba problème te ya Marie Paul na ngi ba problème te mi monisa ba bisu na bino nyo surtout ezaleka pona préparer bino on aime c'est bien que na pourquoi tous en live il faut qu'on soit en bonne humeur ba maman qu'on sera bon na jubilé tipotelo parce qu'on peut ça 20 ans boye bi fumuka da chero lula ntango la plan maquillage te na bete no lisone fumuka da lula ngai fumuka na mko lula kanga na zaka na suki na nka boye ya na defriza ki na bendi suki na sima na benda ka suki na boye na sima je na ka pe maquillage hein na naturel hein. Chérie, yo, peut-être que moi, la batte caca. Ah, chérie. Ah, faut me calmer, bêta, chérie. Eh, na eu si nous sommes quand la temps à linga qui n'a qu'un faut quand pas maman les n'a bien ça mon colonga dit eh yo moi mon dans 1m85 intellectuel tantine maman les n'a tiré dans le saquette na tantine 1m85 ah zela mino tantine intellectuel, un homme attentionné. Ma bien tantine tu vas jeter dans le saquette je les rappelle moulay pose à peine auto miki c'est comme on peut nous on est pour ça ni OK tu peux tantine pas boire on a ça na tort caviar à bonga na zo vraiment tantine on tard ma bé caviar oyo o ba pièce rare o ba papa mon femme ngai ba pièce rare bongo zaka papa Zakari Tulomba yango ti ya de alors que moto komeka na Zakari fourchette akotubeka ka tsa abiniselis donc ce qu'on t'a la papa Zakari na misa bolingo tikana yeba ke fourchette na nzela chérie fourchette na nzela bon maman la kanisa ki ambiance na bisa lelo dimanche bozaka eba zakane sango na pas Zakari
Ah, mais ça, on me passe par l'oula, qui? Mais pas avocat, c'est normal. Alors, pas quitter quoi? Parce que nous avons beau gosse, Ça va, beau gosse. Maman. Oui, qui a déjà un peu de toi, idée. Ah, ben, bien. Il y avait un peu même à beau gosse. Ok. Il y avait un peu même à beau gosse. Oui, puis je l'ai tête avec ma tama. Hein? Il y avait un malade. Un malade de bolingo. Bel homme, mais. Yambe ya kosimba zakari na yake chéri. C'est bon, mec. Chéri na yebisi yo. Bon comprendre za ambiance dimanche. Ne peut boza bwena ndako. Boza ba ambiance na ba papa na ba mamele ka bien. Toto ngana ya be zakari. Ira masiando ki na to ngana ya no ah. Ya be ya. Baza kana temika mo musika. Yo kai mamna. Fumo tazabi. Luka fumo tatema pembeni ya nani? Ya Zakari. Ngapi fumo tatema olingete. Wana kavia yende ba kolinga yake. Ngane sinzeli na eko. Chérie na yebiso ya be il m'a pris la tête. Mamuna. Toki pembeni ya Zakari. Ngapi te. Ngapa na kanyanga bitoki pembeni ya Zakari te. Pas Zakari o tema kuna biso tema ah. Mais ya be mutema zaki te. Ngapi ya na ngoyo sa attention. Basi balika ki mingi na Mais matanga. si ya sa attention to to na cimetière. Keba. Ah ya na linga ko tellement que yanga ya pasi pe ya bisemo ya be Zakari tulomba la mamie la plus stylée. Oh le kina. Ma belle avec moi, on s'en va dans le cimetière, hein? Chérie, ma belle est comme dans le cimetière. Eh oui. Ma belle est comme là-bas, oui, partout, ma belle est comme. Eh oui. Sûr que mon temps, ma belle tennis, c'est ça, bien. Azul, le caca. Bon, c'est mon temps, ma bonne gosse. Bah, c'est dans le cimetière, bah, il est pour qu'on nous. Ah, chérie, c'est le yo pour l'oula qui. Non. Chérie, le bas. Nazareth. Chérie, Fouchette, c'est ça. Tu as qui dans Zakari, hein? Chérie, Fouchette, c'est ça. Non. T'es chérie, le bas, la vérité. Non, tu as qui dans Zakari. Tu as qui dans Zakari. Chérie, le bas, n'est pour l'oula, moi aussi. Nakobona nini tu as qui dans Zakari. T'es, mais pas, c'est le hôtel, le bas, chérie, le bas, la vérité, le Non. dimanche. Non. Mais c'est le lait. Tu l'as guité. Yo, tu vois, ma bonne c'est la bonne. Okendaka nzambe nabisa bino vérité nzambe kanga ye misu nabisa bino 1m85 soki masolo parfait kaka ebomaka mane matisinga bolingo mposa kutaki mosala te shero bita oyibanga na sala priere ne nzambe kanga ye misu amona mwasi mosusu te nzela nyonso azotambola amona kaka eliane mitu eliane amonaka mwa bana bongo yoyebi te pourquoi obenganga 10 000 fois par jour mais jour le comme de alingaki nga Pourquoi on doit la tenir les touilles? Il a pas été pour m'bani. Pourquoi on est là le gaspiller na boutou? Maman gai, pourquoi on est là le gaspiller na boutou? Alors puis dans ceux qui n'ont qui gêne, de la draguer yo. Parce que t'es un bel homme. On a vu, merci madame. Pourquoi bien ta bisou? Puis que bisou t'es? Heureusement la corona t'es. Ah ouais, corona. T'es, on peut ta bisou comme dans les beaux repas. Non, Nazaki n'a bien. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Ok, bah maman na papa, bon mon ndenge ndako ezalaka boye. Bon yo moko faut provoquer ambiance na kati ndako. Tokuta na tout à l'heure na 20h30 na live. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tata nzambe kalisa kumuna. Nzamba ni benshi na bana. Bon, à tout à l'heure na 20h30. Bisous.